Makangu pe bangankolo wangai Telespatère. loyeli malamu na makamabuki. Bon, bambote na bino bambama nyonso le sako na bino. Voilà. Lelo na memili bino ba preuve efficace o izolakisa ete mopenya za lokuta à 100%. Mopenya zali appuyé par ba ndoki oyo net. Je suppose aussi un peu Moïse Mbi à cause na kati ya sima makambo oyo. Voilà, pourquoi je dis ça? Lelo na kolakisa bino ba preuve, hein, que makambo ya viol wana eza lokuta. Bo landa bino moko. Pour comprendre na kozongisa pe likambo oyo ya ba o ba beta ye ba photo ala kisa na kozongisa la bino na kolakisa bino makambo oyo mupenya komi to réfléchir na kati ya makambo wana bolanda. That I get married is because Mike m'avait violé chez mes parents quand j'avais 17 ans. So sir, you are Bon, bino moko boyoki balobi alobi ete Mike a violé ye tango azalaka na 17 ans chez ses parents. Donc epai ya baboti na ye. Boyoki hein, boya koloba nanga to o nazo kosa. Mupenya mutalobi ke Mike ba violé ye epa baboti na ye. Sikoyo bon. To landa siko boyoka maloba oyo papa ya mupenya za kobimisa na munoko na ye. Bongo to sala analyse ici ba. Bolanda. Pasteur Onazana, pasteur Christophe Aza, papa biologique ya Peniel. Peniel Oazalaki, moi si ya frère Nabiso Mike Kalamba et Toyebi pété entre guillemets. Na rappelé nous que c'est son père biologique. Papa to tikala na okawana. Toyoki ba soupçon tambola ke yo poza na kanda frère Mike. Wana kanda frère Mike makasi. Koto ko monela en tout cas Toyebi té. Donc place wana pe olongoli na science. Otie na science mo panzi tondeni. Bato bazolo maramba yebite yo mtu bazolo maramba no yebite. Parce que téléphone en exact. Na botu na Mike hein. Il vient de m'appeler il y a une semaine. Solo, j'ai dit bien une semaine. Le 5 juillet. Donc avant la fin il y a juin. Donc dans moins d'une semaine ou une semaine et demie. Tout à Beninga. Nous avons bien numéro naïe. Bien très bien. Bon tout naïe. Tout solo lit très bien. Il camouté. Il m'a même promis, papa, si on a comme les États-Unis, il faut être au vent de tout solo là bien. Bon, inviter ceux qui aiment Taroya avant ceux qui aiment dans Kekishasa. Tous les gens n'ayeba Mike Bokilote. N'ayeba Mike Mwana Nangai. Toutes les manas wana papa, toutes les manas wana. On ne sait pas que oyeba ki Mike avant a comme Bokilo na yo. C'est ça? Nayebi Mike en tant que mwana nangai na école de dimanche na église. OK. Na balaki nanu te. Et ye azaki nanu garçon te. Azaki nanu enfant. Enfant. Voilà. Frère Mike azaki nanu enfant. Garçon te, azaki enfant. OK. D'ailleurs, écoute, je peux vous prouver tout na Mike. L'air nga na invité Mike na États-Unis ezala kike biso to sala kike moi no eto lingi na musala zo sala to bimisa yepe parce que ba voyage pe matsala pe mutu mo valeur to bunda to sala tout ke ama yemo kwa zolo baboy abi papa nga l'air kutu na moni invitation na yo na bi mutu ngo benga na yebiete na yo kaka mais na yebiete na ke pa Moïse pasteur Moïse Mbiye. Parce que Moïse Mbiye qui m'a convaincu à l'hôpital, wanende papa na biso, yo azaboye, yimtozaki encadrer ya baje, biso zaki bana mike, yo ko yebe ndenge nini. Yo azaki encadrer ba mikolo biso zaki bana mike, siko yo ko yebe ndenge nini. Asa nebo ngane na yebi bien parce que aza tout le temps pas na biso azaneti ya na biso liboso, na ndawo na biso. C'est comme ça que Maïga yo ba aller ka Moïse a yebisinga bongo. Confirmation habité dans une place à bien. Nous avons voulu élever, soutenir, tchaye poids na musala, le col mutunyoso, ce qu'on lingi mutu. Mais il faut savoir quelque chose. Biso to linga qui avant que tu ailles ma biso. Exactement. Le pasteur Mike, frère Mike Koya na les États-Unis invitation de bosso yom tu bossala mo. Biso ne mutu to memi Mike na États-Unis. En tant que musali na nzambe mwana tolingi
ayepe afandi na ndako na biso alali na ndako na biso lokolo peza ki ba problème ya ke o ba combattant ba boye na boye tout ça Mike azako lale na mwana na ya penyel ya mubali bazako lale ne garde corps na yi place nyosa zo tambula zo tambula po yepe azambinga azamula yi azako tambula na yi comme garde de corps. Bon, bino moko boyoki na matoi na bino papa ya mupenya lobi boye Mike azalaka kolala na ndeko ya mobali ya mupenya bakolala mbeto moko ndako chambre moko sikawa mupenya lobi ete baviolaka ye na ndako na bango seke yaya ya mupenya seke ndeko ya mupenya ya mobali ye pa azalaka na chambre wana tango Mike aza koviole mupenya seke ndeko nepa ya mobali aviolaki ye po bino ba mama ba YouTube binjimela na binjimela analyse pola bosalaka ba recherche te tango boyoki kaka boyembala mo bobandi kofinga bobandi koloba mabe papa ya mupenya moto abota mupenya alobi boye moto abengisa Mike na USA kuna alors bomoni boyoki quand on vous dit que analyser des choses vous ne voulez pas mais crier insulter vous êtes championne pour ça papa oya boti mupenya alobi boye moto abengisa mupenya akenda kuna na USA po balingai batombola ye bango mtu Mike kuta ayebaki libota wana te po famille ya mupenya ne muteba ezalaka kubenga ye Mike azalaka na Kinshasa mupenya Mike ye moka kenda boye te tata mupenya alobi boye ye atia mwana na ya mobali na chambre na Mike balalaka pona bakengelaka bisika nyonso Mike azalaka kokenda ndeko ya Mike ndeko ya mupenya azalaka wana bon boye bisa biso ba viola ye mupenya na ngonga nini bino ba mama ya ba YouTube po bolobi ke bolanda na bandela mwa isika wana pona boyo kama loba ya papa ya mupenya bolanda bino moko frère Mike koya na États-Unis invitation boso yo mtu bosala mo biso nde mutu tomemi Mike na États-Unis en tant que musali na nzambe mwana tolingi ayepe afandi na ndako na biso alali na ndako na biso lokolo peza ki ba problème ya ke o ba combattant ba boye na boye tout ça Mike azako lale na mwana na ya penyel ya mubali bazako lale ne garde corps na yi place nyosa zo tambula zo tambula po yepe azambinga azamula yi azako tambula na yi comme garde de corps Juste, ngai azako lale na Mike na chambre soto ke ba tourner nyos to sala na Mike il est là botu na ye pona ko protéger ngai azako lale na Mike na chambre bazolo ka ba beta na yebisi ba combattant mbongo boza ko sala na ngo ba misala ya combattant ngam tu na contribuer na pesa ka pembo je contribue pour que bo sala maka moi no ya zana ni po bo pexer a beta te est-ce que aye ko sala maka mabe eza pe occasion zamba tomboli epe biso pe tomoni ke photo pambola ye amata pe likolo. C'est comme ça que nous avons fait que Mike aille avant nanda wana biso to tambwisi abeti concert mi bale na Dallas abeti concert na Houston abeti concert na Denver na Colorado abeti concert na Atlanta abeti concert na North Carolina abeti concert na New York. Donc tout ça c'est nous ngongo na biso Nzambe a pamboli biso to bana na Nzambe ya cité Bethel ya Dallas baloba ki tozo pambola oya za mwana na biso to salele bolam yango sala nyonso ana ti obandea ko sala ngo nde toyoki balobi pasteur bandea ko bongisa penza zo préparer bien nyonso ana osala frère Mike pour un jour apesa ye mwana ne oza ndeko na biso penyel eza pona nyonso ana yango bandea ko préparer frère Mike male beto longole Kinshasa ti aya wa po pesa ye ndeko na biso penyel nalingi na loba boye bato balandaki video na biso ya mariage bamonaki le nazoko pambola bango na lelaki te po nazaki na pasi me na lelaki komona ke mwana na ngai ya mwasi azwaki décision mabe eza te ke po aponi mai non mais décision mabe parce que un azaki na mwana muke parce que obi bokomi na stage mo ya divorce mais libala na yo ba forçaka yo obala Mike. Non, moi j'ai jamais été forcée dans libala. Je pense que ils connaissent un peu mon caractère. Je suis pas quelqu'un facilement influencé. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui peut être intimidé. Voilà. Par qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Et mes parents le connaissent très bien aussi. J'ai une très bonne relation avec mes parents, une relation de respect mutuel surtout. Et non, je n'ai jamais été forcée. Yakoko Tanadiba, là d'ailleurs, Mike, quand il a eu à m'approcher, j'avais encore 17 ans à l'époque, j'avais 17 ans, je crois que c'était en août 2012. En août 2012, si vous calculez, c'était ma 18e année, mais j'avais encore 17 ans, parce qu'en août j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans en octobre 2012. J'avais encore 17 ans, alors quand il a eu à m'aborder et quand il a eu à m'approcher pour me parler d'une relation qui pouvait aboutir au mariage, j'étais encore très jeune et j'avais aussi peur d'informer à mes parents parce qu'à l'époque j'étais encore mineure. J'étais mineure. Alors j'ai attendu, quand Mike est rentré à Kin, il est rentré en début septembre 2012, quand il est rentré à Kin, j'ai eu à parler avec ma mère. Quand j'ai totalisé 18 ans, en octobre, j'ai eu à parler avec ma mère, j'ai dit maman regarde. Là on t'avait pas forcé, tu n'avais pas... Rien du tout, ma mère n'était même pas au courant de la relation. Ma mère n'était même pas au courant de la relation, la seule personne qui était au courant de la relation, c'est d'ailleurs ton mari, ton époux, mon oncle, tonton Jean-Paul. Il était la toute première personne que je parlais avec de cette relation, la toute première personne dans ma famille, que Mike aussi a eu à parler avec de cette relation. Mon oncle peut témoigner, je pense qu'il a parlé avec Mike à Houston en 2012 et moi je parlais avec mon oncle à notre retour de Houston. Mais bref, je disais quand j'ai totalisé 18 ans en octobre, j'ai eu à parler avec ma mère. Je l'ai informée, je lui ai dit maman regarde, la situation avec Mike est telle qu'elle est. Mike me propose le mariage et je l'aime, je veux entrer dans ces mariages. Oh, c'est ça que tu avais dit, je l'aime. Voilà, bah, point, la photo, c'est toi-même, tu as dit à ta maman que non, je l'aime. Ok. Par contre, tu as arrivé à faire un bolingo. Exactement, tu as bolingo, mon peigne. Ok, comment? Juste pose à la bière, babi, courage à toi, les gens, babi, courage, tu dois parler, voilà. Ouais, je disais alors, j'ai eu à parler avec maman, j'ai dit maman, je l'aime, je veux entrer dans ce mariage. Ma mère, connaissant mon père, m'avait dit de ne pas parler avec papa, qu'elle, comme elle connaissait son mari, elle a voulu être la première personne à parler avec papa de ça. Alors, ma mère a pris un peu du temps en prière avec moi et je pense que c'était après Thanksgiving, c'était avant le fête de Noël, que maman a eu à parler avec papa et mon père était tellement choqué. Bato balandaki vidéo na biso ya mariage. Bamonaki le nazoko pambola bango na lelaki. Na lelaki te po nazaki na pasi me na lelaki komona ke mwana na ngai ya mwasi azwaki décision mabe. Eza te ke po aponi mai. Non. Mais décision mabe parce que un azaki na mwana muke. Papa a eu à céder et il m'a appelé dans son bureau et il m'a posé quelques questions et tout et j'ai répondu. Il m'a demandé si je savais de quoi Nabanda et Kokota, quoi, si je comprenais un peu la gravité de la chose que je faisais et je lui ai dit oui, j'ai dit oui, je l'aime et j'ai dit à mon père que non. Les études ne fuiront pas. Si ça c'est mon mariage, je pars maintenant. Je pars maintenant dès que j'ai mon diplôme au mois de mai. On entame le processus du mariage et tout. Et mon père a cédé. Il a dit ok, on sera là, on te donne notre bénédiction. Et mais sache que c'est une décision que toi-même tu as prise. Toutes les conséquences qui viendront de cette décision-là, Péniel, tu devras assumer. Et j'ai dit à mon père, j'assumerai. Et aujourd'hui, j'assume. Parce que tu es venu me prendre, j'avais 18 ans chez mes parents. On va juste tout dire. On va juste tout étaler. On va juste tout exposer. Même les touchages que tu as eu à faire à une de mes petites sœurs, on va tout étaler. Si je peux aussi ajouter un point à ça avant qu'on passe à un point mon sous pour ne pas ma prétentieuse, mais j'aimerais quand même dire aussi, j'ai grandi aux États-Unis
mon mariage a eu lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne force pas des mineurs, on ne force pas, même pas des mineurs, on ne force personne dans le mariage. Si moi-même, je ne voulais pas, parce que ça ne se fait pas comme ça en Amérique, même en Europe, même au Congo, j'imagine, même au Congo. Je pense pas que ça se fait comme ça. Au Bala, ce n'est pas le moment au Bala. On était contre Kobala Naye, mais ce n'est pas qu'on était, contre Mike. Mike est un dossier Moussou, Liba les a dossier Moussou. Alors nous étions contre que Abala Monomki. Bon, à insister, moi j'ai appelé mes grands frères. Na bengi bakulutu na Afrique, na Congo, na bisi bango voilà, les Cambouezaliao. J'ai un grand frère, Autozol Bazolanda. Yem to ebisa kinga lobi Christophe okome mangam. Soki mwana mwasi akomi koloba makambo yake na lingi mobali na boye tout ça soko boyi. Soko azuize milelo yo ekokwela yo na mutu. Parce que yo muto boyaki akende libala. Ah. L'air kaka ba mikolo balobi bongo, j'ai lâché prise. To lobi non maman. Tozo se plier na décision na yo. Ne yangwana tutiki akende. Et j'aimerais aussi en passant toutes les personnes qui sont là en train de kotambola na kombo ya uni solangi na minoko na bino. Bokanga ba mbanga na bino, cette fille là elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Na okota kutu na histoire ya uni, c'était pour ça qu'il a kutu na histoire ya uni, c'est comme on non eza ba babilo comme sous pourquoi tu as fait ça? Il y a publié ma photo en frère Mike Nandi Konabiso au Canada. Je pense que et lui-même Mike et Diane Sarah, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, je vais citer ton nom, et Diane Sarah, et la troisième partie que vous peut-être vous ne savez pas a été aussi infligée dans les Cambo, Nisolangi savent d'où ces photos, d'où ces audios, d'où toutes ces choses-là sont Bisika Euta et Nenge Duma. Et j'aimerais aussi en passant toutes les personnes qui sont là en train de kotambola na kombo ya uni solangi na minoko na bino. Bokanga ba mbanga na bino, cette fille là elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Na okota kutu na histoire ya uni, c'était pour ça qu'il a kutu na histoire ya uni, c'est comme on non eza ba babilo comme sous peut-être vous ne savez pas a été aussi infligé dans les Cambo, Nisolangi savent. De ce qui m'a fait vivre. Ngana Koufi, tu vas assumer tes bêtises, frère. Tu vas assumer tes bêtises. Moi, je vais te mener une vie dure. Si mon koloko koufa, faut qu'on change. Ezala yote mtobimisaki entre Enis na Diane Sarah de ça qui Enis Diane Sarah et Mike. Donc moi j'étais même pas dans tout ça. J'ai subi des bêtises de la part de Enis, Diane et Mike. Et j'aimerais aussi en passant toutes les personnes qui sont là en train de kotambola na kombo ya uni solangi na minoko na bino. Bokanga ba mbanga na bino, cette fille là elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Na okota kutu na histoire ya uni, c'était pour ça qu'il a kutu na histoire ya uni, c'est comme on non eza ba babilo comme sous ezala yote mtobimisaki entre Enis na Diane Sarah de ça qui Enis Diane Sarah et Mike. Donc moi j'étais même pas dans tout ça. J'ai subi des bêtises de la part de Eunice, Diane et Mike. C'est ça. Ensuite, il s'agit de l'infidélité. J'allais quitter en 2015. Je ne suis pas partie. Je répète ma possible micro. Voilà. Je ne suis pas partie à cause de l'infidélité. Tu as pardonné la ton raison mari. Pour laquelle je pardonnais mon mari parce que Shada est né en 2015, Zion est né en 2020. Ah, ok. Oui, je l'ai pardonné. Zion est né 5 ans après cette histoire. Et non. 2020, il n'y a pas de Zion est né en 2019. Okay. Donc, quoi ça? Ouais, j'ai pardonné. On a évolué. Je ne suis jamais partie à cause de l'infidélité. Tu n'as jamais dit ça dans les réseaux sociaux, Bimi Samoté. Bien envoyé que Mike a pu mal répondez dans les commentaires. Vous voyez bien en beauté. C'est quelque chose que je n'ai jamais mentionné. Et là, il a remonté à la frère Mike Koya na États-Unis, invitation à Bosso, Yom Tubosalamo. Biso nde mutu tomemi Mike na États-Unis. En tant que musali na nzambe mwana tolingi. Ayepe afandi na ndako na biso, alali na ndako na biso. Lokole peza ki ba problème ya ki o ba combattant ba boye na boye tout ça.
Mike azako lale na ya penyel ya mobali bazako lale net garde corps na ye place nyoso azotambola azotambola po ye pe azambinga azamulayi azako tambola na ye comme garde de corps. Bon bamama tokomi koyaka tokomi kokoma na esika oyo naza kolinga mopenya akolobela biso makambo ya violence ndenge babetaka ye azalaka na zemi ya 5 mois bolanda nga sikoyo nakopesa bino preuve oyo mopenya ye moko akomi azoloba le contraire ezali lisusu Mike te ekomi mama oyo abota ye so nazokosa bolanda nani maloba oyo. Les enfants esengeli bakula pembeni ya papa pembeni ya maman. Mais moi je suis partie, j'ai claqué la porte à cause de mes enfants. Explique-nous s'il vous plaît. Deux choses. À cause de l'irresponsabilité au niveau des enfants et la violence conjugale. La violence conjugale. Ouais, la violence conjugale. Non seulement la violence conjugale vis-à-vis de ma personne, parce que la violence conjugale a commencé en 2013. Je me rappelle la toute première fois que Mike m'a giflé, c'était en octobre 2013. Quelques jours. Ça arrive, Péniel. Oui. On peut te gifler, ça arrive. Ma beauté. Oui. Je sais que mon oncle n'est pas violent. Non, mais moi, Mbata, ça arrive, ça passe dans la chambre de l'Okomo. Donc, il y a entre biso à Péniel, Mbata, et ça façon que pété que na longwe kaka likolo ya Mbata. Donne-moi le temps de m'expliquer. Ok, vas-y. La violence conjugale. La violence conjugale peut être comme à un niveau parce que je sais qu'avant de commencer ces lives, j'ai publié quelques photos pour quand même un peu introduire ces sujets parce que c'est la chose la plus difficile pour moi. Il y a Kolobela. balancer la photo déjà. C'est la chose la plus difficile pour moi. La TV, il y a la violence conjugale dans mon mariage. Pendant comme à un niveau Oyo. Moi, s'il vous plaît, j'étais enceinte 5 mois de Zion pour arriver jusqu'à ces points de lever non seulement la main, de donner non seulement de coups de main, de coups de pied, mais d'aller plus loin, de prendre même toute une ceinture pour tabasser ta femme en pleine grossesse. Tu étais enceinte? Enceinte 5 mois de Zion. Oh, ba mama, bino moko bolandi, boyoki na matoi na bino, mupenya lobi boy. Oh, ils ont vidéo à Calais. Mon père a lobby que pasta a bétaillé tant à Zara na zemi il y a 5 mois. Si quoi yo bolanda maloba oh mon père na za obimisa awa na monoro na yepe na misapi na ye a commis yemoko sur maman na ye. Totanga boyoka a lobby boy. Une mère qui tabasse sa fille de 16 ans à 6 mois de grossesse parce que ayoki si famille Sony. La seule honte que moi et mes sœurs ont, c'est le fait que tu sois notre génitrice. Ha! Boyogi, alobi que maman na ye a betaka ye tango azalaka na zemi ya 6 mois. Donc sa maman l'a frappé quand elle était enceinte de 6 mois. Mais tango ayaki na net alobi que non, Mike a betaka ye tango ye azalaka na zemi ya 5 mois. Bon, nana beti mpenya. Mike to maman oya botaye. Parce que elle dit ici une mère qui tabasser Zali Kobeta, qui tabasse sa fille, donc une mère qui tabasse sa fille de 16 ans à 6 mois. Kuna na net alobaki donc ezali sous soisaki la 17 oté, babala il a 18 oté. Donc na zemi 16, donc na 16 ans zaka déjà na zemi. Moi na wana yo babeta donc Mike donc mupeni a déjà zemi déjà na 16 ans. To a déjà zemi na 17 ans, to na 18 ans, po babala il na 18 ans. Alors vu que non, maman na ya beta ye, po ayoki saka maman famille Sony. Bon, question ayoki saka famille Sony ndenge nini? Sony wana eza nini? Faut ya kolobela yango. Mike mutabetaka to mupeni to mama mutabetaka mwana. Donc bino ba mama ya ba YouTube oyo boza kotindika mwana oyo mupenya asalaka bosoto boye ha mokolo mwana oyo akodiembika meli bakisi et que ça la bino ba fautif bino ba mama ba YouTube. Moi je vous condamne parce que mwana oyo aza kofinga mama na ye que mama na azali wa aza kute lokote liboso liwa bino ba mama ya YouTube bino ndem to sali boy eza mpenya ye moko te ezali bino ndem to bebisi mupenya aza ne kaka mwana poto bana poto bazala na bizalela bongo afingi bino batufi na bino afingi bino banyama na bino ye mupenya wana azali kola bipolaire alobaki mbala liboso no Eunice aza na kati ya makambo oyo ye moko peka mupenya zongi lelo na 2000 oyo 2022 azoloba no Eunice azaki na kati ya makambo wana te balongola ye. Vous comprenez pas?
Donc bozomona bino ba mama et ba YouTube faute eza bino nga nazo condamner bino eza nako condamner mupenda te d'ailleurs nako luka na côté la kutu mupenda ni sika ona nako condamner mupenda te nako condamner bino ba mama et ba YouTube boza ba ndoki boza ko bebisa mwana bana ya bato bino nena ba bizali na bina mabe boza ko tia na mitu ya bana ya bato pona bana ya bato ba beba ya wana boza ko finga mama ya mupenya boza ko finga mama ya mupenya parce que bino bolingi ndeza la bongo eza bino ba mama ba YouTube ba mama ba koni fuati ba koni teku ba koni mbula boza sokoto boza mabe ba mama ba YouTube boza penda ba mama ba songi ba mama mitimote mama be surtout yo mama soki mama molili oyo oza mama lumière tozali mama molili oza ndoki je te condamne à 100% makambo ya violence oyo ya soki bo petit oyo ya ba caressement wana bana yo muto banda yango pe mama soki molili oyo oza ndoki mama molili ba preuve yango oyo ye mopé na lebi ba violé ceux qui ba violé bon parce que mopé na lebi ma mère dit aux gens que j'ai pas été violé mais effectivement maman n'a ça la raison parce que to yoki tata ya mopé nyazo la lebi ni nya na live wana et na vidéo na telebino tata mopé na lebi boy ndeko donc yaya ya mobali ya Mike et ya mopé pardon azalaka ko lala na Mike ye moko na ndako d'abord même papa azako lala pe na Mike bon nangonga ni la ko violer c'est pas par hasard que maman lebi a lebi non et ça le kuta parce que bah il vérité bah il que non Mike azako lala na papa tonto comment il s'appelle na yaya mobile bon nangonga ni ba ko violer bino ba mama ba YouTube boza ba ndoki bokotisi mwana wana makamba buzoba na mutu bozo tinda ye mpenda azo sala makambo selon volonté na yete azo sala selon volonté bina ba mama ba YouTube boza ba ndoki je vous condamne surtout toi mama soki jikaka la jikaka na yo mama soki molili boza ba ndoki surtout bino boza ba satanali oyo ya en personne il faut arrêter ça bana na bino boza ko bomba bango mais mwana ya moto mususu boza ko bimisa ye oh bozo tindika ya sala ka buzoba boza ko koka ko sala analyse te boza ba illettré na bino zo yoksa ba congolais soni comment maman mo bimba yebi ko tanga te maman mo bimba sokoto oyo moko olaksaka bilongi na yote na net pour le besoin di chroniforte l'accès longi chroniforte l'accès longi ngana za chroniforte te mais yo za chroniforte l'accès longi na yo bon faut botika makamwa na yo mama soki lumière oyo soki mama molili oza motema mabe mwana oyo akomi ko beba cause na bino parce que bino nem toza ko bimisa mpenya bobanda makambo kala bozo tindika ye sala boye sala ya wana pe komi ko sala pe na makambo ya petite oyo zawadi kaka ye moko zawadi alobi azana zemi azozemi ya Mike te kaka ye moko pe zawadi azongi alobi ono azana zemi ya Mike kaka ye moko pe zawadi alobi ono zemi elongwe mupena pe ka ndenge moko bango nyoso ba changer ka ba version ba mama misusu bozala pe na mitu ya kososola malamu parce que surtout nga naza ko temela mingi mama molili yo za ndoki mama molili okoki yo na yo la soki la yebaka personnellement bona ko tika na bana ngati parce que maloba no eza ba loba ba ndoki oza mama mutema mabe penza parce que mama azala ka bongo te mama tanga za ko mona mwana za ko bimaka na tout temps na ba net boye akangaka mwana yo mama nga ko loba na mpenya boye mwana na ngai koleka katango nyoso boye te soki oza na raison na yo zwa ba preuve wana kenda na tribunal benga libota na yo benga boye bo bamba bo mama mono ko nena Mike plainte mais bino non boza ko encourager oui loba panza ye azaboye mais or vous comprenez pas ta boza ko tindige bongo mupenya akubakisa pe makamso ye mupenya banda makamba ko loba makamba ba Eunice kaka même mupenya pe awanga ni pe makamba Eunice lelo azobo akomi kokola ngwe pa bato oh bino bato boza ko tamola na kombo Eunice minoko na bino bo tika azana kata makambo te et pourtant c'est elle qui avait commencé à en parler bino ba mama ba YouTube boza penza mabe ba mama ba YouTube non franchement bon ba preuve on a vu ça ki binote na ko même le kitunga yango viol wana ezaki wapi tata azakolala na Mike yaya ya mpenya mobali azakolala pe na Mike parce que ba violer non c'est que mokolo oyo Mike azako violer parce que mpenda le ba violer na ndako na bango chez bango et pas ba botile c'est que mokolo donc mokolo Mike azako violer mpenya c'est que yaya na pas mobali azaka wana c'est que papa pe azalaka wala tango bako violer mwana na bango donc boza mayele te nyeso bako yako yebisa bino na net bozo sosola te bala mo bondimi kako de bolingi nini Mike akufa pe Mike paza mwana bato Mike paza na mama soki bino bolibi ko bota kabana mais bongo moto abota Mike azanyama Mike paza na mama non grandissez un peu Mike paza na mama Mike paza na tata et c'est comme ça
ndenge bino bobota kabana na bino ndenge pe mama oya bota Mike. Vous ne pouvez pas ridiculiser ko finga mwana moto tout le temps. Banda mpenda banda ko loba makambo na ye ya ye na Mike Mike akobima te. Mike abimika ka po asimbi bana ya bato. Effectivement Mike a raison. Tango basimbi mwana bana ya bato afingi bana ya bato et bino ozaona au lieu bo contredire mupenya po ndenga fingi bana ya baninga. Parce qu'il n'y a pas un maman. Bon, contredire en côté. Moupeli a ça à lever makambo oyo. Une mère qui tabasse sa fille de 16 ans à 6 mois de grossesse parce que ayokisi famille Sony. Bon, moi, oyo azaki na zemi à 6 mois wana batabase zana. Eza moupenya to leki na ye ya mwasi msusu. Hein? Kaka même moupenya le baki non, Mike mtabetake na zemi à 5 mois. Bon, awo ezali zemi à 6 mois ya zara na 16 ans. Oh, les mamans, il faut boire surtout yo maman molili oyo. Yaka ko yanola ngai na makambo oyo. Zemi oyo ya za nango eza zemi tango ba betaka mupeni na bi mama na ya betaka ye tango ya zaka na zemi ya 6 mois. Bon, boye bisanga sikoyo. Asalaka nini oyo yokisa ba boti ya mupeni Sony? Hein? Bino botu na mupenya. Ya asalaka nini oyo yokisa ba boti na ye Sony? Asalaka nini? Ayanola yango. Oh, ba mama ba YouTube boza ba ndo bosala donc bosali nyonso pona makambo koma monene boy. So makambo ekomi monene à cause ya bino surtout ba mama molili oyo mama molili ndoki penza ya ndoki oza satan en personne. Makambo ekomi boye pona yo parce que yo kaka mto za ko lobaka makambo yo kaka oza mama moko sokoto mama mbindo mama nchoromana. Voilà. Oh, ah ekomi pe Moïse Mbizi soki Mbizi faux pasteur. Moïse Mbizi ngana yebisa ko ozali faux pasteur, so ozali vrai pasteur. Premier sortie na ngako sala ngote parce que mbala liboso Mike ba finga ipona yo o azana gege parce que bino ne bozaka ba pire mais atikala jamais ko non boye le contraire ba sokola Mike abimate pona yo hein seko yo bimi no kaka be banda ko omemi makambo na bino soki ya wapi banda ko attaquer yo muto bandi ko attaquer Mike atikala ko attaquer yo te Moïse Mbi ozali faux pasteur soki omonaki moninga la a péché frère na yo a péché na pesa ko ba verset falo sale la verset wana lokolo sale ke ngoto za faux pasteur on puisse zongi lisusu o bwa la bimbo akela ozali lâche omoni ndenge moninga Mike abimisi kombona na mpoasa sans ko banga yo oza moto oza lâche oza démon Moïse Mbi non ça c'est pas bien ça ce que vous faites là bino ndo boza ko yokisa ba église Sony Moïse Mbi soki Mbize wana oza penza koyokisa maloba ya Nzambe Sony oza pasteur te tika ki pasteur voilà ba pasteur le kuta o bino nyonso boza ba faux pasteur c'est pas bien ce que vous faites là hein bozo yokisa maloba ya Nzambe Sony yango ba musulman wana ya Kongo la ba sekaka bino baloba bota la bato baloba ko Yesu na bango aza solo Yesu na bango asamba bazo seka bino parce que à cause ya bato le ko ba bino yo ba faux pasteur moko boy c'est pas bien voilà donc ba maman na koloba bingi te na yela bino kaka ba preuve yango yo boya koloba lisusu boya ko contredire preuve o tata ya mpena ye moka lobaki akola la isika moko na Mike comme on penani yaya na yepe ya mpena akola na Mike bon boya ko prouver le contraire que non ba violent papa lobi que Mike akotambola tout le temps na papa ya pardon Mike akotambola tout le temps na yaya ya mpena ya mobali tout le temps bisika nyeso lokola za costaud bisika nyeso ba okende. Bon, bino siko ba mama wana boya ko yanola biso, boya ko prouver le contraire. Boye bi na bino makambo te kaka, boya kaka ba analyse bosala kate, bokinda jamais ko ba vidéo bosala ba analyse, jamais bosala ba recherche. Ba mama mo bi lettré boye bi ko tanga pété, mais monoko ya ko finga boye bi. Ah oui na, bino faut bozo ba diplôme ya ko finga parce que côté ko finga na pesa bino franchement, ouf, boza champion pour na ko finga. Mais côté ki mayele donc mayele na ko tanga boye bi te boza ba illettré. Bino ne bodo ça va tout Sony. C'est pas normal. Oh, tout YouTube on comme ça on est tribunal, ici comme ko koki ko finga ba mibali, mais mibali ba congolais baza mabe. Boke na ko bala ba chinois. Mibali ba congolais baza mabe. Boke na ko bala ba arabe. Mibali ba congolais baza mabe. Boke na ko bala ba bikolo misusu. Boke na ko bala ba wara. Botika ba mibali ba congolais. Tango mobala congolais a OK bala ne mondele. Oh ba mibala ngo ya miindo bakoma ko lingala bango ba mindele mais bino mo bo finga ka bango. Oh à un moment faut arrêter ça. Bo changer pe mentalité na bino ko mo kena virgule parce que bino ba mama ba YouTube bozo bep ça ba nebele. Mupenda azali première étape, deuxième étape ezali Zawada wana ndoki. Hein? C'est pas normal ça. Vous êtes en train de détruire les enfants des autres. C'est pas bien ce que vous faites là. Allez, la tiki bino la kimia ya Nzambe peace and love.